L'homme noir, l'homme noir azaka makanisine zalika mwinduka ndenge azali wana. Vous imaginez que quelqu'un comme président au fait Bob Robert Mugabe. Mugabe a du pouvoir biso tozana no ba petit pe tozana ba famille tozana ba école tozotanga nazoka déjà sango ya Mugabe na Zimbabwe donc 35 ans de pouvoir 37 ans de pouvoir alors talaka âgé de 93 ans d'âge. Donc il y en a d'autres qui disent que 94 ans d'âge. Mais bah âge Mugabe a commis on a âge à retraite. Il pouvait toutefois se reposer pour âge à makasi avanda atikala lokola donc qui conseiller naba président oba kokaye ko succéder na reine nae. Tobi Maya ebele mais à ce qui concerne cas nengo soulever sous ce point il y a Libye biso pe ndenge to ali awa wana bo bazali pe ba diaspora ba combattant résistant au bazali na ba mboka mususu ya biso ba paya na ba Europe na Afrique na ba Océanie Amérique Asie vraiment bisika bo ali botambola pe na ba ambassade ya Libye pona kotalisa vraiment biloko ezosala na Libye ezali pasi ezali soni na confirmé maintenant maloba ya président au fait colonel Kadhafi alobaki que non après ngai Libye boko regretter yango lelo to komi komona yango to komona yango même pas 2 ans voilà ce qui se passe sur na kata Libye et pas ibosala boye pas ibona sala ki mabe mais yo ko sala boye sala eloko aboye po mboko etambola malamu ngana sala ka boye esimbaka te mais l'homme noir azozwa pouvoir lokola donc bokonzi moko boye ya coutume po bokonza coutume ozali wana seko na seko kaka yo moko lobaka ke note ngana kokili susu te comme ça n'a préparé déjà mutu boye avant de sika wana. Tu t'imagines que na âge Mugabe azana ngwana 93 ans d'âge. D'abord kaka moi escalier ya muke kaka ta ya 4 marches à pamba azoko kote foba simba mais il veut toujours azalaka éterniser na pouvoir wana ozomona ngote keza kindo bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merci parce que vous êtes toujours nombreux en train de suivre à travers cette émission Showtime avec votre humble serviteur Yannick Wenge. Notre équipe Bonzambe, tout ça pour la personne de l'information, c'est votre humble serviteur Yannick Wenge, notre Bonzambe. Merci beaucoup, les boss José Lipumba, merci à votre déjà la première tour. Boss Yabassi Nyos, Yuma, pour la Wandi Marate, Yuma, Bassi Nyos, ce soir pour là, Yannick Wenge, vous avez Bonzambe, c'est tout ça, Kakawa. Pour la repère, c'est une information, tout le monde a suivi l'actualité. Oh, la Libye, on a été l'homme noir, on a été comme noir en Congo, tout le monde la Libye, tout le monde a été sur les années. Mugabe a beau déposer, a bien requêter, à Zara, Zimbabwe, temps plein. Alors, tout le monde a solo, élection à Bisso, entre 2018 et 2019, tout le monde a présenté. Tout ça va combattre à Nambogo, de bête à Ramassone, Zara. Zara Nambogo. Nous allons combattre à Makassa Nambogo, tout le monde a solo. Bonjour, papa. Ouais, bonjour Ndekonanga Yannick. Bonne santé. Non, en tout cas, santé, physiquement, en tout cas, Nazana posé un peu pelé. Malgré noir, noir, la Libye, réaction Zanini. Ah, Yannick. Et ça, grand regret, il y a Makassi, comme on a que non, na 3e millénaire au Tozanangoyo. Événement ya modèle oyo ya esclavagisme ezongi na kati ya mboka na kati ya Afrique eza chose impossible comment on appelle que en fait Libye na moni ba image wana mais j'ai beaucoup vraiment regretté comment on a que non na siècle tozanango ba biloko oyo ya ba époque moko ya kala ya esclavagisme mais nous on a même pas vécu ça mais totanga ngo na ba école na ba classe banini mais pays local la Libye un pays africain aussi baza se comporter na modèle oyo penza ko kamata ndeko na noir côté kaye na habité Libye les en Afrique tous en Afrique pour basa la biloko ndinga même si baza en Afrique ou bien baza en Afrique mais ce n'est pas la Libye ndeko ko sala ba bêtise à modèle wana et puis à quoi sert bon noter kana ndeko na ona pourquoi aux homona mais c'est un grand regret comme on a que
babiloko ya modèle wana ezosalama mpenza. nazomona te makambo eza tout na Congo, eza surtout mpe na Congo parce que na Congo ozomona policier to soda soda babundaka guerre aza garde corps ya chinois moko bateka na magasin, ozomona soda bunda na guerre aza garde corps motu moko mpo azaka na bala, ozomona te nyonso eza baesclavagisme mpe. Bon, esclavagisme dans le sens il y a qu'un militaire, bon, disons un soldat congolais, a allé rapprocher à un certain au fait, opérateur économique. Bon, là ça va encore, hein, dans le sens il y a que aux yeux un être humain, local à yo, local à ngai, n'a qu'un des côtés kayo, je ne sais pas pour avoir quoi, pour bénéficier quoi au juste. Dans ce sens-là, en tout cas, Eza Penza Yangote. Bon, dans le cadre, il y a qui, au fait, vous allez rapprocher, il y a un commerçant, vous allez rapprocher, il y a un politicien. Là, ça se comprend quand même dans le cadre de la protection. Il y a Nzoto Naye, il y a bien Naye, Banin. Et puis ceux qui peut-être qui sont au Congo, entre parenthèses, ceux qui sont au Congo, ils ont Salamakeno, un combattant, soldat, infanterie, parent commando. Titre wana azo sala musala ya ko sécuriser un particulier, c'est compte tenu aussi il y a armée congolaise azo futa soda ndenge esengelité. Or ceux qui bazali ko futa ba soda ndenge esengeli et puis soda azali na poso na ye azangaka mwa mbisi na ye ya mai to tobengi Thomson, azangaka mwa fufu na ye te, azangaka mwa loso te, azangaka mwa mafuta na ye te, et puis na suka sanza amonaka mwa muke na ye. Je ne pense pas que bakonzi ya basoda bakoki ko accepter que non ba détacher soda pour akende kokengela un certain individu, un commerçant, ou soit mutu moko boye businessman moko bo bani et ko salama te. Ezo salama parce que basoda ba na ressources à revivre te. Donc c'est les ressources na bango peut-être que pour azwa mwa muke et sengeli ka ke azala détacher quelque part. Alors ba militaire congolais ba futa bango combien? Ba policier congolais ba futa bango combien? Ceux qui bazwa mbongo belé c'est peut-être $100, peut-être moins de $100, mais na moins de $100 on soit $100. Azana mwasi, azana bana bazotanga, bana wana il faut pas bénéficier, ba jouir na ba besoin oyo sengeli mwana nyonso a jour nango mwana fuatanga, vous comprendre en cas de maladie. Bon, policier soldat ko futa combien na hôpital? Donc ndelo ko zo sala ke lelo zo mona ba soldat na biso ya Congo, ba policier bazali na ba niveau ba détachement nyonso wana. Mais à part ba soldat tout ça ba misala monsieur za na Congo wana na kini wana ba futa 1000 francs, musala ba mabende. Comme ça 1300 1400 ngamo personnellement na salango na ba 17e rue na ba 16e rue ba misala mo za kawana ya ba chinois so ya ba nani bateka ba mabende boy ata ba mafuta société ba mafuta eza pasi moi ba obeta bile bona okota na kati eza faire wande eza ke esclave bona okota osali lelo na ba peso 1400. Esclavagisme ezali penza solo ndengo zolo ba wana tout ça ezali dit aussi à quoi parce que tozali penza na ba cadre penza ya malonga te na kati ya mboka soki tozali penza na ba cadre ya malamu na kati ya mboka ba responsable oyo basimbi ba institution penza bakoki en aucune fois ko accepter que non bêtise à modèle wana esalama. Alors ceux qui babiloko ndenge nezo sala mandengo talisi que non yo posa ki chance ya ko sala bulo moko ya misala ba mabende na kati ya société moko quelconque na kati ya mboka na 17e rue na limité et que lelo ke yo koti osali lobi tango ya po sala ezo simba te babandi ko beta yo banini ozo mona kezali passe. Alors tango ba jeune bazo sala misala na c'est parce que musala na mboka ezalité ceux qui musala ezalaki je ne pense pas que non tous ces jeunes là bakokai kozala kaka concentré pour na musala ya 1400 francs 1500 francs bani oh ceux qui musala ezalaki ebele peut-être baninga bakene na bango na bamisala na bango mususu mais quand il vient là-bas c'est parce que ba monique place à cause ezalité. Alors le quoi congolais de nature souvent biso ba congolais toza pena na nature wana ki moyibi penza te mais moyibi toyebi ke ezali nango partout ozo mona. Alors mais lokola botama na doa ki moyibi te moyen pas ki ndete koyibe yalité de préférence alukaka ke no akota asala po azwa monke ozo mona. Alors ba konza mboka toza na bango nde ba konza mitema mabe baza ba konza mitema mabe ba konza na baza na basi baza na bana baza pe na bande ozo comprendre. Et je suis sûr et certain que non même bande ko na bango o baza na bango proche na o baza na bango pe mwa musika baza bande ko oyo ke
peut-être bandeko na bango na pe ba bénéficier pe na ba voir oyo bandeko na bango oyo bazana ba responsabilité ba institution ba bango pe ba bénéficier ka yango te ozomona. Donc voilà un peu ça dans ce sens là. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs dans le cadre de la émission la biso to betana mo masolo pe ya Zimbabwe na vite réaction zanini parce que na mboko na biso soki lelo ba dictateur bazali Zimbabwe pesa parmi bato baza ko appuyer mboko na biso réaction zanini. Mon frère Yannick, omoni l'homme noir, l'homme noir azaka makanisine zalika ka mwindu ka ndenge azali wana. Vous imaginez que quelqu'un comme président au fait Bob Robert Mugabe. Mugabe a du pouvoir biso tozana ba petit pe tozana ba famille tozana ba école tozotanga nazoka déjà sango ya Mugabe na Zimbabwe. Donc 35 ans de pouvoir. 37 ans de pouvoir. Alors Talaraka âgé de 93 ans d'âge. Non, il y en a d'autres qui disent que 94 ans d'âge. Mais âge au Mugabe a commis dans âge à retraite. Il pouvait toutefois se reposer pour Azo Makasi, Avanda, Atikala Lokola, donc qui conseillait Naba. Président Oba Kokaye ko succéder na reine nae. Et pas ibo sala boye, pas ibo na sala ki mabe mais yo ko sala boye sala eloko aboye po mboko etambola malamu. Nga na sala ka boye esimbaka te. Mais l'homme noir azozo pouvoir lokola donc il bokonzi moko boye ya coutume. Po bokonza coutume ozali wana seko na seko kaka yo moko lobaka ke note nga na kokili susu te comme ça n'a préparé déjà mutu boye avant de sika wana. Tu t'imagines que na âge Mugabe azana ngwana 93 ans d'âge. D'abord kaka moi escalier ya muke kaka ta ya 4 marches à pamba. Azoko kote foba simba. Mais il veut toujours azalaka éterniser na pouvoir wana. Ozomona ngote geza kindoki. Ezapenda kindoki mais coup de chapeau na armée zimbabwéenne eloko basali eloko moko ya propre ya ko chaye à côté pour ba reconduire génération mususu ba meka ko simba mboka ekende liboso. Voilà en tout cas ce qu'a lobi ka okende te. En tout cas nga nazo souhaiter penda kendo akende avanda amona pe basusu ndenge nini bazo tambusa mboka wana mboka ekende liboso. Merci beaucoup. Nambo la biso élection tantôt lobby tantôt le bokuna tantôt 2018 tantôt 2019 pour ceux balaté ba combattant ba mboko réaction ezani par rapport à date élection tantôt plus tôt. Bon, élection tantôt plus tôt, en fait, ezali penda solo tantôt plus tôt tozo mona yango tozo landa pe en fait la personne de monsieur Nanga ba réaction naie ba pour parler naie ça se voit vraiment clairement que non élection ekozala te élection ekozala te mais eloko tozo senga na bandeko na biso ba congolais baza na mboka na biso boto ali banda vraiment biso toza diaspora toza libanda baction ekosalama na esika tokutanaka tosololaka tozo préparer déjà moi baction na jour jiwa na banini. Alors eloko na kosenga na bandeko na biso ba congolais baza na kati ya mboka totiki bango te biso na bango tozali kaka bomoko mais na ko encourager bango surtout na eloko oyo tobengi opération toyebi ndako. Donc to banda nanu na ba frère na biso ba congolais bazali tout autour ya Kabila. To banda na bango nanu parce que bango nde bazopesa Kabila courage wana po soki to bandi ko matraquer bango to bandi ko attaquer bango to bandi ko menacer bango to bandi ko beta ya ko kata ya ko papa na yebisu yo changement ekomona na kati ya mboka wana. Changement ekomonana nazali acquis pour le changement ngai Carlos Kasumpata wa Kaparata kombo na ngai yango wana nazana bobangi ya mutu moko te naza pe na somo ya mutu moko te tozana biso déjà akukufu elone to banga kopola lisusu pona nini to banga kopola ta mukete mon frère. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs babi mutu akufi abanga kopola te ba combattant aza okufa babanga kopola te yani ko ngapeli ta sakufa déjà kopola na banga ko dusu te ya to bomanga na banga ne na banga ne ta ko ta msuli felo kopola na banga na ngango te c'est la vitesse ka ndenge za la rara papa na lobi le 28 au ba ebisinga keno za ko yinda mabeba match ko sala ma dégâts partout dans le monde entier ba hôtel mela ba ambassade ya Libye na Kinshasa pe kuna pe marche ko sala ya dégâts la visite réaction ezanini réaction zani par rapport à marche le 28.
Non, mais personnellement, on a pour l'action à marque, on a fait ça là. L'action, on a fait ça là. Mais toi, c'est limité quand on a l'action à marque, c'était la ville morte, c'était la ville au nous voulons vraiment qu'il y ait vraiment réellement l'action palpable les hommes. Bana Congo, nous avons la date le 28, nous avons un rassemblement, opposants nous. Il y a différentes couches sociaux, nous avons Talisaki, Bobi Maya Ebele. Namboka bisope libanda to bima pe ya ebele to bima ya ebele mais à ce qui concerne les cas nengo soulever sous ce point ya Libye bisope ndenge to ali awa na bo bazali pe ba diaspora ba combattant résistant au bazali na ba mboka mususu ya biso ba paya na ba Europe na Afrique na ba Océanie Amérique Asie vraiment bisika bo ali botambola pe na ba ambassade ya Libye pona kotalisa vraiment biloko ezosalama na Libye ezali pasi ezali soni na confirmé maintenant maloba ya président au fait colonel Kadhafi alobaki que non après ngai Libye boko regretter yango lelo tokomi komona yango tokomi komona yango même pas 2 ans voilà ce qui se passe siko na kati ya Libye ozomona alors biloko ndenge na biloko ya soni ce n'est pas un peuple libyen qui peut faire ça ya Libye ya Kadhafi ezalaki Libye tozomona lelo te tous ces gens là ils se sont réunis pour na chasser Kadhafi maintenant pour na kokomisa siko Afrique na niveau à modèle oyo eza soni ezali pasi peuple africain to lingana peuple africain tous à la bomoko peuple africain tous à la uni tous à la soudé to combattre moyini na biso occidentaux to combattre moyini na biso américain Afrique ezali mboka moko kitoko mboka moko malamu mboka moko oyo keno tozali na richesse ya makasi ya mingi koleka soki biso africain to yokani na ebisi bino bandeko nanga ba africain ba occidentaux bakoya na immigration en Afrique. Merci beaucoup Tom na immigration en Afrique awawa bango bakoya awawa pour preuve Égypte fit aussi parmi la première puissance mondiale. Ce sont des Européens qui venaient en Égypte. Mais les loyoyo et comme que non africains de poids kende kuna. Tous appels à tina pia okene na ba Europe ngo pete. Ozomona mais soki toyoka nika ka bango bakoya wawa. Parce que si l'Europe existe exactement exister pour la richesse ya Afrique. Ya Afrique. Ozomona mais soki pe tolie pe moto keno ekokendete bango kuna baotika pe na mama na crise. OK. Ça numéro na téléphone pour te comme la souka. Bon en fait numéro na ngai 074 320 2588. On le voit en français pour OK 074 320 25 88. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de comme la souka émission la biso. Merci beaucoup. Nabino Basso Bolandaki Biso. Cette émission a été réalisée par Gilles Senghor. Soit Makasi, c'est possible, le boss José Didi Pumba. Merci beaucoup. N'a pas du tout, on va brancher toujours na Congo France. Vous faites aussi l'effort. Tu peux savoir une information qui toque malamu. Vous te le retarder, te fondera. Tu peux savoir une information à source. Nous allons combattre à Makasi na Moro. Na Moro, numéro na ngwana so bengi vraiment. Et que ça l'a bien pour bitumbezo à la carte. Tout ce qu'on fait déjà, tout c'est la roboko pour la tobanga à côté. Merci beaucoup à tout le monde. On va attaquer l'émission autour de la souka. D'ici là, apportez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain. Ciao.